biso to souhaité, 2 jours avant le concert, il y a eu Arena, c'est-à-dire un jeudi, papa. Total qui même disponibilité à Bercy, et ça possible. Au bêta concerté, au salaire juste répétition. Mais si au loué bisorara, Bercy, le jeudi, au sali répétition 2 jours avant, il y a date, bisoto, ça sera payant. Tout le monde aura coulisses, on sera présent parce que total qui disponibilité, papa Hervé. Là, je te confirme. Disponibilité, papa Hervé. Total disponibilité jeudi, ils sont disponibles à Bercy et l'or les a été comme ça, on fait à une pierre deux coups. Donc, Betina Bercy n'a eu rien d'emballement, te l'équipe, next step. To passer dans l'or, papa, s'il te plaît. Car la boulot à la mi-balai. Donc, Riboso, regarde-moi, et bêta-moi correctement. Deuxièmement, aussi, la sera répétition car il y a coulisses. Mais sur répétition, ça, on a Bercy. Et en a Bercy, Bisotoria, ça sera payant et on sera là. Ça sera payant et on sera là. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Fafera foyen et on fera là. Fafera foyen, on fera là. Babillet tondi kune bele boko aussi lisate. Kaka ça sera foyen, on sera là. Ils a pas si pour na bino. Bandeko batali, mbote, tozongi lisusu biso wana Boalououdou TV, la meilleure chaîne YouTube du moment. Katazoba, la chronique Antelo, animée par Igel Women. Mwana mwasi wazanga na banalise na bango, vision mbanga état d'esprit. Kande tokumbela masolo. Igel Women toujours en place, toujours au poste. Na pesi mbote, na batutu batala rabiso mingi. Batutu ba Holanda biso en tout cas, ba mbote komela bino. De partout où vous êtes. Bissoana, tu es un numéro ya Sika. Plaisir y a trop au partager nabino moment et analyse. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Naebite, soki ba fanatique et artiste à Bova, ba réfléchissaka na mutu, to ba réfléchissaka ba côté à Fela. En tout cas, pour pesa ba proposition ya boye na artiste oyo azo kemba na billetterie ya You Arena, il faut zala soit ozana na sens ya réalité te, soit ozo lingaka ba mona yo ki asolaka na fere basi ba banda kolanda yo toyebi te. Artiste asali live ayebisi bino ki ba billet eza nano ebele. Bosombela batata mwasi na bakoko po ba billet eza nano ebele. Un artiste qui fait un live qui vous signale que ba billet eza nano ebele. Alobaki kate ke ba billet eza to ba billet eza nano abakisaki ebele. Allez-y comprendre. Bozo kokana ko somba ba billet te. Bozo kokana ko silisa makambo bwana ngote ya ngambo munene bomemi ya libulu manzengele. Bozo ya na ba hallucination moko boye ezanga mutuna makolo ya bana 2 ans. Fafa Hervé. Et tout ça qui déjà disponibilité. Tout ça qui déjà disponibilité. J'ai dit déjà disponible. Tout ça qui disponible. Bino boke neka ko la disponibilité à Bercy. Bozo ke ko tala te ba bien ndenge ezana no ebele. En tout cas, si vous avez des fanatiques qui ont bango na soif, ya Rolanda ka fali, ils a passé. Bozo kende kota la disponibilité à Bercy. J'ai dit ils disponible. Au moment où vous avez des billets, ils ont un belé moutazo kokosi isangote. Si ça est sorti médiatique sans streaming, pour la ola kisaki ka ils grave. Eta ya You Arena na bino nano eza na koma. You Arena na bino eza na koma. Mais bozo kende kota la disponibilité à Bercy pour faire a kende ko répéter na Bercy. Les gars, mutu avanda ka na Kinshasa. Nano alua ta showbiz te pona ba séance à répétition. Bo kende ko louer ka Bercy na rep. Ya ba golo bo réfléchissaka ndeni. Basala bino ndeni. Na bitendi. Mais vous avez un sens, il y a réalité. Vous vivez dans quelle planète, vous?
Golo a vivre na planète nini? Planète Avril. Eh. Vous avez un sens de réalité, vous avez un réaliste. Vous ne sentez même pas que sortie médiatique ou a faire une sortie de crise. Ça sent pas bon à you arena na ye. Tia comme otanga ba games en désordre, comme otanga ba via wenge ba kozala. Wana news zaga pas booster billetterie. Mutozana na débandade. Ya billetterie à you arena, il est en débandade. Billet vendu wana zo kendete et telemi. Billetterie comme na rouge. Bozoya Total qui déjà disponibilité. Pour Total qui déjà disponibilité. Il y a Bercy. J'ai dit déjà disponible. Au bêta kaka répétition kuna. En tout cas, na évité. Na évité ceux qui bako raisonner boina. Na pour mon ke batu mingi ya bagoloa. Baeba na bangote réalité à monde à musique. Ils n'ont aucune idée dans ce qui se passe dans le monde wana. Ba baya kana luingi. Ya moni batinda affaire beta beta kuna fali abeti kuna yope beta fali soka sali kuna yope kosala fali soka beti nyoso ya ko beta yope ko beta. Quand vous dites ça à un artiste, c'est parce que vous n'avez aucune sens ya réalité ya mambozo sala na musique. Bozakana artiste na Kinshasa, est-ce que si a loi déjà ta showbiz pour la séance à répétition? Ndenge fali azo sala na showbiz. Ba séance à répétition azo sala makuna. Azo loué salle. Est-ce que faire ici à Salango? A loué à ta espace moi monene pour la répétition kaka. Et ça peut parmi ba makambo oyo et kokipe ko sala pe actualité. A loué salle moko na kinyawa par rapport à la répétition. Au moins ya sala répétition na ndaku na ye place wana ba sala wana. Soki za ndaku na ye soki za wapi na ye bagati. Basa la répétition qu'à place wana. Il n'a jamais fait ça. Allouer espace moroboy pour la répétition. C'est Fali qui le fait. Aux hommes, on a déjà une différence, il y a professionnalisme entre Fali et Ferry. Fali qui a un siège de répétition, bah dessiner et longinae, bah dessiner na aigle. Mais pour un besoin, il y a professionnalisme, il va te louer showbiz. Yo kasi soki fali azo sala ba répétition na showbiz mikolo yo. Eza lolendo te. Eza bizeti te. Un salle de spectacle azalaka na image mususu. Quand vous répétez, même nous quand on fait des spectacles, il y a un moment où mutu na muta répéter na ndaku na ye. O répéter na ndaku na yo, o sali ba répétition na yo, o kangi texte na yo, o komi o silisio bandi o répéter, bandi o kanga, bandi o mémoriser texte, bandi o lobanzela nzela. Il y a toujours un moment répétition et ça la maka na lieu oyo boko jouer. Alors ceux qui na no komi na lieu wana boko jouer te lokola ba concert mingi ya musique ezalaka na poto alors que batu bako betango baza na Kinshasa lokola na no komi na voyage te. Pour beaucoup ma place ça les a yango no moni fali à sentir besoin ya ko louer showbiz pour à répéter qu'on a l'essentiel en est que bas a déjà na format spectacle et le quoi na mona fait à négliger yango trop faire attention na concert mené na poto abando répéter kana une des trois en répéter kana une des trois répéter kana une des trois après les jours J ba ke ko mona salle non répétition na salle. Oyo boko beta, ezaka toujours important. C'est pour des grands spectacles que ça se passe comme ça. Et c'est pour un grand spectacle. Aux hommes qui manquent à professionnalisme, mais c'est pas mutu moko boy. Mais ba okumise ka ebele. Lui qui ne s'est jamais permis de louer une salle de spectacle na Kinshasa, ata waloni Bruxelles wana, te waloni zaramuke. Ba showbiz kande. Showbiz eza sala spectacle oyo et kokipe ko aider artiste oyo azana besoin à répéter d'une manière professionnelle à ko sala lango. Faire yana na solliciter même pas chaque club juste ka pour la répétition. Alors que ne ko solliciter ka Bercy. Ba PC Bercy, ba pesa epeti.
Yo quand tu as totali disponibilité, totali déjà disponibilité, jeudi est disponible. Jeudi est disponible. Bandi ma pe ko pesa. Bandi ma pe ko pesa. Bino bokanza ke ba grande salle wana bazarande ba salle de fête. Ba salle ya spectacle za ba salle de fête ti. Et on se bomona ba yu arena na ba berso nde ba salle de fête. So marié linga bala ye kaka soli salle combien o na okanga salle samedi à le 29 ba pesi samedi. Ba salle spectacle za ba salle de fête ti ya kisasa awa o ba marié ba kangaka. Ba salle spectacle les gars. Mutu na Kinshasa na no luwa ta showbiz te pour répéter kuna. Bozo tinda ke ne ko louer Bercy. Bercy o ba artiste belé ba ola le la pongité. Ya kende po kende ka ko répéter na kati. Souci na bino ka eza aleka ba place nyoso fali aleki. Souci na bino yango wana. Zadi bozo mona ke fali sa beta Bercy kala. Abeti yu arena kala. Beti kala. Siko bomona ke fega azo umela kaka. Azo umela kaka. Azo bunda na kutu na yu arena bongo Bercy. Ya bolingi bo salisi répétition kuna po bimaka ke fere pe aleki na Bercy. Au moins na vie soko komo landa ba fanatique ba okanga o cravate na kingo ba komo benda yo lokola bana mike ba kangaka ba cravate ba papa na bango so bazo sala ba G. Yo ideni na ngwa buzoba oyo. Babiloko ande wana basala ngo soza na ba fanatique moko mobile, ba fanatique moko actif. Bino bozo ko kana ko somba billet. Boke ka ko ta disponibilité à Bercy. Pour bosala répétition kuna. Et puis moi nango pesa so mona 17 ans so mona 15 ans mona ka azoloba memayele na ye kokati. Ozo senga feri alu azwa sali ya Bercy. A louer salle kuna pour ça la répétition coulisses. Oh, ça sera payant, nous on sera là. Mais là, lorsqu'on dit déjà coulisses, c'est que bino batu bozala te. Ce qui bino bozala, répétition payant. Et comme sous coulisses ndeni. On répète en coulisses. Batu bazala kate, babomba bapa, babomba bilengi ya concert. Babomba ba surprise. C'est que vous voulez participer déjà dans la coulisse. C'est-à-dire que tout ce que Ferre va préparer pour na Yu Arena, bolingi boya ko monango déjà avant na Bercy. Bo futi bo moniango, après bo futi sous na Yu Arena. Billet à Yu Arena déjà je vous rappelle que beaucoup aussi sangote. Ou boko futa na Bercy et puis boya ko futa na Yu Arena et ko uta wapi. Ferre a un problème hein. Fega na mama na problème. Fali abandolia kayoka ba 3 points. Fali olia oka ba 3 points. Pour nini ba idée aboye. Tala ba fanatique nde ba bimisa ba idée lo wa michopi. Répétition coulisses mais ba tu ba futa ba ya okota. Eza sous coulisses te. So ba tu ba kota eza sous coulisses te. Et puis billet wana ya Yu Arena boko somba te. Bo futa ka à Bercy na répétition. Après boyo futa sous na ebisio so mutakomo ke na suka omoni pasi musu ya liwa elobisa batu biloba loba esini saka batu bisinya sinya moi j'ai vu des gens comme ça ayebi kalinga kufa na ye akeka kokoya na nzoto a maître ayebi dake na kufa na miko na ngeko kina koya ka na nzoto a maître oyo abeta ninga ka na kufa mba moko. Bilo musuba gola bako mosalo ndie boko moyeba na bino ke fera osila na ye. To lobaka biloba loba to salaka bisala sala mimuto ngo azo sila na ye. C'est pas normal. Ezana moto moko to solaki na ye inbox ayo singa lobi abi mama moni fere obongani souté. Elo moko échanger sous pas fere ezana ngote. Bakumisa ye basanjola ye basala onyoso ba osala makeleli eloko échanger pas feri e oza na ngoti a oza na ikandingwana même répétition ka o fali azo sala na showbiz et créer déjà actualité ba journaliste ba kende kuna misusu ba bengani bango misusu ba yambi bango et puis sika makambo
Et le gros fait à bouler même pas na carrière ni. Qui n'a loué qu'à salle mon akin to répéter kuna. Au moins lorsque l'artiste a mis le cœur dans ce qu'il fait, à sala makamune ti Fally azosala. Fally c'est un artiste qui a mis le cœur ou qui met le cœur dans ce qu'il fait. Na ndenge azo sentir makambo, asala makambo azo sentir. C'est tout. Tu ne peux pas te dire artiste, tu ne peux pas te prétendre faire de l'art sans que osala makambo ou ozo sentir na kati na yo. E bando simbate. Ya moni bazo landa ka batu, ko kopia ka batu. Lorsque vous ne faites pas des choses avec votre cœur et ezoate, jamais tikala kozwa. Un artiste qui fait des choses avec son cœur, soka sentir que na ndenge nga na olingela. Lokola toi na possibilité de répéter na poto te poto zana na kini. Il faut tozwa salle moya spectacle. To répéter na salle wana comme ça toza déjà na image. Ya salle à spectacle. Parce que c'est ça l'objectif. Lorsque vous répétez dans une salle de spectacle, c'est pour avoir déjà l'image de ce que ça peut donner, de ce que ça sera. Combien d'artistes le font? Combien d'artistes répètent sur des salles dans des salles de spectacle? Bazala déjà na image ya jour en haut. Combien le font? Et puis la projection, c'est très important. Na art, projection, ko projeter image. Et loko ko sala lobby, o bana déjà ko projeter en na imagination, na vision, na cerveau. Isaka très important. Ya monaka. Batu mususu même avant qu'il ne même sur un plateau télé. Abandi déjà ko simuler. Simulation. Azali loko lazo azana plateau télé ba poser ba question azo répondre. Jour où comme on a plateau télé, ça va te faciliter la vie. Au ça la simulation. Ndenge moko ba séance à répétition au Fally à salaka. Lorsque tu répètes na espace oyo ko beta. Ozo na imagination na yo les artistes c'est des rêveurs. Ça te permet na imagination na yo o mona déjà ndé batu bavandi, o mona déjà ambiance ngo ndenge ko leka na imagination. Et c'est très important et loko wana. Oyebi yana batamaye le moko balobaka. Avant que mutu a concrétisé loko, et bandana on a cerveau, et bandana on a pensé. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, et bandaki na makanisi ya mutu moko. Téléphone, avion, voiture, ventilateur, téléviseur, tout, et bandaki na pensé. Mutu moko avande bandi ko imaginer. Ce qui te crée appareil moko boyezo matalikolo ezo pumbwe. Et aux alandengeni, ça commence par la pensée. Et un vrai artiste, il faut ça la simulation. Il faut ça la makambu na pensée. Lorsque lorsque tu conçois des choses na ba pensée na yo, au ça la simulation ya makambu. Jour au comme on a acte, au moment on dirait aussi au salango. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà fait dans ton imaginaire. Il faut faire jouer l'imaginaire avant de passer à l'acte. Et faciliter à m'embébéler. Alors vous allez remarquer qu'entre Ferina Fally, Fally est beaucoup plus dans ça. Fally est beaucoup plus dans ça. Quand tu répètes dans une salle de spectacle, un vrai artiste, au monde a déjà battu Azawana Mebazati. Na imagination, au monde a déjà saletoni. Na imagination, au monde a déjà ndé battu Bazo Bina, ndé battu Bazo Yemba. C'est ça l'esprit. Au monde artiste à Bovin a répété à Kana Inde 3. Bah mon a salle ka jour à concert. Et c'est logo moko ma bé pour un artiste. Nani oye bisiango. Nani oye bisi. Les gars, Ferry est en train d'aller dans un chaos. Bon mon a eu arena wanate. Bon mon a eu arena wanate. Il est en train d'aller petit à petit dans un vrai chaos. Asa kitaka na ye déjà pante si kitaka kala. Mais moi pantuana ezaki na ko se maintenir. Mais là, il est vraiment en train d'aller vers un vrai chaos psycho. You arene ko sabinote. Parce que you arene on a togola la lobby to la qui va annuler. C'est possible. Modèle artiste à l'eli ba billet na ne belé. On peut togola mukabo ba annuler. Et ce qui va annuler you arena c'est fini. C'est la chute, c'est le chaos. Il va dire quoi? Bah, après il va jouer où?
c'est le chaos. Ça sera un vrai chaos pour moi en Balouana. Et le robot comprendre. Allez, Bokindo Tindaye a loué Bercy pour la répétition. Vous êtes fous? Eh, Talabano. Vous avez ma bouma boké, ça fait ça la Bercy. A loué ça la Bercy pour la répétition. Pendant que beaucoup sont ma billet au Izawanati. Au tala épée boy, Azana Kishasa, a son biata katikati ya billet ya You Arena. Ata na catégorie ya Mukongo Pass ya sombite. Catégorie ya Mukongo Pass ya moins cher à sombite. Mais t'as la idée bête. Louer les bisous Bercy. J'ai dit ça disponible. Ou bête à répétition à Bercy, ça sera payant tokoya. Billet bozoya teka ya via repinde boya. Eh. Obina bangoto bobo pina obina papa baba swapante ba kibere. Banda es. Eh. En tout cas, artiste dans la chance. Eh. Fera na chance. Ata muketi. Il est en train d'aller vers un vrai chaos, Ferry. Bokangala talelu. Ferry azo pousse na pena vers un vrai chaos. Et puis chaos na e. You arena muteko sauver. Soki abeti yango eko matisi. Soki kaka ba annuler You arena. Et ki ba pekisi ba arena ya poto, c'est fini. Chaos na e bandaka wana. Chaos na e o banda wana. Ce sera une catastrophe. Artiste azo kota pena na comment, azo kende siko vers un vrai chaos. Ba preuve na ba signe belé. Pendant que nous parlons, la minute où tout y a fait est focalisé na You Arena. Ba stream et vandi, album et vandi, banzembo et vandi, nyonso et vandi. La tableau You Arena kaka. Billetterie kouneze belé. Comme une point rouge. C'est ça le tableau. Météo ya orchestre à faire et en les gars, beaucoup ça maté artistes azo kende na vrai chaos. Tout le monde a artiste et mosusu bazalaka. Pendant qu'il y a un concert, ba vie zo mata, ba stream zo mata. Oyo chaos ba bengisi kuna, ake prester kuna, akutani nanani okuna, kuna ba trophée, ba nomination. Ça dit que makambo kende de pair. Si vous ya mwana mai ezaka soka zaka na concert wana, nyonso esa arrêté. Focus e komika na concert wana. Wana eza focus te. Wana eza une façon ya koloba ke artiste ana makambo mususu te. Parce que na minute to beta masola You Arena, il fallait to ata disque ezo poussa na pembeni na disque. Album ezo poussa na pembeni na disque. Ba stream e komi na niveau moko boye. Na mboka moko boye, ba nominé. Côté moko boye ba bengi ye eloko wana omona nyonso s'arrêter tout est comme na You Arena. Azala ni na makambo te. Ya mona suba tika date moko acharnement et bandi parce qu'il va habiter aka nango. Album ezali, continue d'acheter, continue de streamer. Tout le monde a payé to comme na 30 000, to comme na 35 000 et tikali 15 moko poto zo disque d'or ezala raté panayi. So concert, focus na concert. La minute où soka You Arena ba annulé et sili. Obo somba ba billet pour faire annoncer bino eza ba stratégie et pola. Ya na ba stratégie mais pola. Ba date eze belé, ba surprise eze belé, bo somba no ba billet surtout sali sold out ndeto ko dévoiler biloko etikali. Yango wana ezaka ebele. Stratégie et pola. Eh, ba stratégie pour là. Comme quoi, bosomba na billet, bon auto dévoiler ba date eza sima. Soki kaka ba annuler You Arena. Ba arena musu etikali obetango soutien. O comme sko ami à Côte d'Ivoire. Est-ce que bozo e bango? A comme meilleur ami à Côte d'Ivoire. Na mboka ya obiangema. Wando kika Côte d'Ivoire Guinée, Côte d'Ivoire Guinée. Kinshasa Côte d'Ivoire Guinée. O comme ndingwana. So beti na poto showcase. Artiste ça a deux doigts ya kufa na carrière. Mais yoka ba proposition bazo sala e. Boka mwisinga na yoke ngo pe na sutuki na bime. Ba oyo ba ko somba ba billet ka bango yo ba keta la position ya You Arena ya Bercy.
bato bazo koka kosomba billet ya Yu Arena te. Artiste pena leli ba billet zana no ebele. Bango nde baki kotala disponibilité ya Bercy. Pour baloba que jeudi Bercy est disponible, faire il faut répéter kuna. Mais vous êtes des malades les gars. Eh. Bon remarquez tes artistes ont commis mawa. Même quand c'est café comme forcé, on sentit qu'elle est à l'aise. A commis mawa. On dirait que ça a sangama mabe pena et commis pembeni. Bon remarquez tes artistes a commis mawa. Na ebisaki bino boyaka na loyenge na début. Après un moment, ekolala. Na minute tolalite. Artiste a belelite. Sombela tata mwasi sombela mama leki babiye zana no ebele. Elalite. File d'attente ke wapi. Bozo ki nekosala répétition na Bercy. File d'attente ke wapi. Mutasa bima na top 10 une semaine yango to kende. Abimi na top 10 meilleure vente. Bino bomona Yu Arena maseki Bo comprendre munene ya fali na Yu Arena. Na rappeler bino eloko à chaque fois. Bo comprendre munene ya fali. Omoni na vie soki boyebi ke bozalaka na bino ebele te. Il faut bosala ka effort. Boleka makambo étape par étape. D'accord. Bo salaka effort bolandaka lièvre moko na mbala moko. Soki boyebi ke na vie bozalaka na bino ebele te. Bo éviter kolandaka 2 lièvres à la fois. Po boze ebele te. So boze ebele boko kabola. Ke ndambu bakende répétition ya Bercy. Misusu ba oyaka jour à concert. So boze ebele. Mais soki boza ebele te. Bo éviter ba sentiment wana boza. Po wana ya ba sentiment. Wana ya ba sentiment. Vous comprenez? Na on a yoka te artiste moko a loué salle logo la Bercy. Ka po na répétition. Nga na yoka te. Na lubite ke salamate na bite ke nga na yoka te. Surtout na milieu na biso congolais. Mingi quand je dis des choses na lobaka na milieu na biso congolais. Parce que ce qui se passe ailleurs na luka te na yebango. Na luka na yeba mingi oyo ezoleka na milieu na biso. So na lingi na yebango par raison na koti Google na beti na oyebango. Mais mingi na luka na yeba oya communauté na biso. Nanu musicien moko ya Congo te alua Bercy kaka po beta répétition. Ba beta ba Bercy na titre honorifique. Ba papa Tabouley, ba Kofi ba beta ba Bercy, salle mythique. D'accord? Salle mythique Bercy ba beta yango na honneur nyos. Alors bino bozo linga bo sala makambo. O nanu batu basala te. Eza ba ambition na bino to boité. Mais vous y prenez mal. Seul problème y a faire kaka il se prend mal. Ou il s'y prend mal. Volonté ya kosala likambo bien. Volonté ya kosala makambo non batu basala te. Mais il s'y prend mal. Toujours il s'y prend mal. Toujours asiprenaka mabe. Okende koluwe salle munene lokola Bercy. O mikolo ba beta ba honora et honora bango pe ba carrière na bango etikala ke na beta Bercy. Ekota na CV pour une simple répétition. On veut bien, mais ceux qui bozaki apte ya osomba billet. Billetterie fungami na septembre, toza na octobre. Soki na ba novembre awa bobeti sold out. Nde boko pesa ba proposition wana. Ou même na décembre so bobeti sold out. Nde boko ya na ba proposition ndenge wana. Boyaka na ba proposition te pendant que boza na ba difficulté na makambo minene. Ça sera bête. Ya lokola mwana oyo azokoka même pas kosala la moyenne na classe, mais bani déjà kopona cadeau ya ba osombela ye na fin d'année. Yo ba bulletin tondi ba rouge, mais ozo pona na no cadeau ya fin d'année. Nena opia yo ango.
makambo sala eza ndengwana mwana o habilité na ye tondi ba rouge bazo pona déjà cadeau na ye à fin d'année eza na makambo mosusu basala kango na vie en titre de mérite. Il y a le grand travail que tu viens d'accomplir ou en titre de savourer la réussite d'un grand boulot que vous venez d'accomplir. Neti exemple on a reçu la répétition à Bercy. Et ça idée est bien, mais il y a qui la bonus après le grand travail au brossa la ya billetterie. Ceux qui vous sont billets et qui vous bêtis sold out pour vous récompenser. Artiste à en tout cas vous se comporter bien à billetterie. Tout ça sikoyo répétition à Bercy. Le gros la moi fête moko boye. To kumisa ndenge to sali sold out. On comprend. Là on comprend. Voyez. Et le col après un grand travail. Mutasali bilanga. Asali 1000 hectares ye moko. Mukongo bukani. Na poko lobina mi pesa moi champagne na mela. Et ça normal. Au travail moi mobimba muto ki ebimi mukongo esui. Na poko mi sombeli moi champagne comme récompense. Et ça normal. Mais muto a travaillé nanti. Mais olinga ba salela ye loko moko boye neti moi cadeau neti moi récompense na makambu nini bako sala bino répétition na Bercy po bo sali nini déjà po bo sombi combien de billets déjà yo arène eza menacé bino bozo luka ba plaisir ya répétition na Bercy mbadi to tala bino nga na suki nanga awa po na bino. Et vous pouvez s'amoutouli liboma, et vous pouvez s'y douper liboma. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?